Bonsoir, monstre. Bonne année. Oh. Adidas Arena les gars ndeni. Yep ça son nom. Ndeni Adidas Arena les gars qui arrivé à Fali et Zaki ndeni. Donc moi ça va le barater. Ok, merci beaucoup. Moi, je suis Kolobate. Donc, tu as pour l'emballasement. Je vais permettre à Bissoto Loba, à Loba. Tu vas soumettre au Lembate prochainement. Bon l'année na sénateur Beke, Pelé Tanfoumou, Guy Massamba, le directeur, et Tobo Sanité, Roki Massamba la Silva, les millionnaires d'Angola. Bon année place Bozali, JP Diamantino Mabanga, bon année Nabino. Tu as pour l'emballasement. Merci beaucoup. Et Guilain. Ouais. On est trésor et ça. Oui, très bien, trésor, pasta, la PC Mbote. Yazana frère Patrice. Na mingi na balouange na yemta yembaka. Donc continuera musique mais derrière qui bonzambe. Si, trésor comment ensemble la trésor comment pasteur. Ah OK. Alors yo au trésor et samba, grand chanteur petit na. Tonzoa est à niveau kinwana. Alors yo le bio sur la no pembe donc moi li kofi ezali mbanga ezali mamuto ezala. Non, qu'est-ce que ça manque? Na ça la ngo formaté. Te na ebi ko ça la ngo te mais maboko ya mabe. Eh pour mitelo kama maboko ya mabe écoute occasion ngwana. Comme mutango aya kutu aya ni epa na nga qu'est-ce que ça manque? Vérification d'identité. Hein? En plus on a natif matete. Donc tu verras que est-ce que yo pe oyemba na junior wendo? Koyemba na na culture PIV. Ouais, junior wendo na yemba na mais. Tala na caméra to comprendre no. Na tala koto. Te. Ah. Junior Wendo, oui, na yemba na kiltira, mais Junior Wendo a chanteur oyo ngamutu na yembisi. Ok, bien. Ngam na yembisi na ndenge nini? Ngam na idée pour Junior aller trop mikili, misiki penate. Na niveau oya koma na ngo se Guilain. Na ninga bien. Oui, te na ninga bien. So wanga nyongo ya kokota peli felo. Oh. Oui, pour nzambeti. Na pasa batana ngai pour na idée na makambo wana. Ce que soit wanga nyango kilo nango na mutema nanga nzambe ne muto afuta ngo. OK. C'est ça. OK, na maison mère, okutaka voyage o ezaki en cours. Olongwe. OK, wenge tonya mo voyager raté. Oye culture pays okuti déjà ba collègue na ba lanjili bazo réunir. Ba jos bazo réunir, bazo kendaka dia ba poto bazo zongaka, mais oye lisusu na patience. Au fond de l'issoussou, il y a la poto. En même temps, aux a bon chanteur, Koko Matete, chef du clan. Et là, on est à la rana pour la patience. Nalika mwana, ozongi singai. Na zongi na pesi na no mbote na bamasa na kola na bango. Wana omona ba Jado Mandefu, na omona ba Jacques Bofonge, na omona ba Pati Kembo, ba Jires Kembo, ba Dede Mayombe. Ah OK. Na otala petit frère na ngai Cristobal Kiwala. OK. Donc Coco Massacre, Yves Mbemba, na pesi bino tumbo te Siga Boali, Mukuna, Jogo. Vous comprenez? J'étais na pesi bino tumbo te Siga Boali, c'est le Mukuna, Chancel Ipan. Petit nangai osali ba jemo na c'est la réponse. Vous avez un problème, il y a voyage tonini. Non. Na auto ngana lo ba mingi nzambe. OK. Donc nzambe dem tando permettre de voyager. Yango wana. Yebe kam tando betelo ba concert. Mais nzambe nde umoninga to na ekiltira na kuti batu ba voyageaka. Minga na côté là ba client. OK. Ngato na ekiltira tous les jeunes à matete, na ba jeunes à Lemba, na ba jeunes à Bandal, na ba jeunes à Limete pour nga Limete matete nde na vivre trop. OK. Vous comprenez? Pour parler na Kingabwa, parler na tropique, na pesi ko maiski tenge mbote sika les millionnaires. Na pesi bona ba garçon na ba faux felitoke. Vous comprenez? Directeur. Donc nga ito na ekiltira batu ba olonga Limete, batu ba olonga Bandal, batu ba olonga Lemba. Bon ya en plus tous les jeunes basili poseur qui ne ba répétition ba wenge. OK. Ba on sukara. Na zolo belo vérité. Nga ito na koti kiltira. Ba jeune basili posa répétition wenge. OK. Période wana ceux qui viennent na oyeba ba yo zo ba mettre na matete mais ba mettre ba boyaki ba boyi pona ba osala nga plaisir te
maître Jim, maître Jobo, maître chinois na Londres kilo matete, ba maître Rai, ba maître Cobra akufa pe sonam, ba Mozande, ba maître Bobby nga igile, nebisa ba maître Bobby Maté. Quelle affection. Nebisa ba maître Bobby Maté. Nga période mona matete beaucoup mais so futa nga pona peksa maître Mobulo. Yanga kufa na pesi mbote. Vekif Kimbembe. Ah, papa na Cédric Kimbembe. Merci, papa Cédric Kimbembe. Oazalara na honorable Raphaël Kibuka. Na PCP honorable Raphaël Kibuka Mbote. Na PCP honorable Alkadia Banza Mwana Nene Mbote. Na PCP Massa Nangai, monsieur le maire ya Bakongo Patinzuzi. Ami de l'école. Tu es colonné Kokoma A na B. Ah, ok. Vous comprenez? Na PCP Mbote. Nga. Bashamukwa le rini na matete. Bashibikapi. Yomona na imba. Bolingo eza pasi mingi. Bijou kapinga oasis. Empereur Wabelo. Rango. Shadira Char. Makashama. Nasuka nasukisa Jackie Yangunda. Bikapi oasis. Jackie Yangunda chamukwale. Ok. So ba mettre ba fâché. Pour la matete. Matete bato basilika. So jour akande za kanda. So ba mettre ba fâché nga. Fonaya. So na ye na telemi na katikati periode wana bureau de na Dragon Force. Ok. So na telemi na katikati obakei. Ngana sala ya yebi beka yebi. O comprendre? Na viva bongo. Po nga denatir na yebi cerveau yanke fort. Ya kosala côté. Ya nga pena na koli, nga koli talaka na koli na kimkolo na koli na tomba. Na ba jene fiston ngai na koli pena na banoko me ya bazo bate ya maele lelo tous les mutu na kola na ye vi na ye elakisa couleur ya maele na ye. Ok. Vous comprenez ngai? Toi avancer tomo kilima tomo kita mwandambu. Alors Eric Fukumbote le keto show. Ah, bambote na epesi kazali. Eric Fuku Eric Fuku donc bambote siko zali. Kenjo lisusu kaye wana ti mutu yaki suku la sanga isu na vi Cristobal Kiwala yemte yola kisoto fuku ala ka atuke achwa na mwipi masa nanga mais faut ka ko kipe solo to sola dai. Alors dossier Olympia o bazelara o expliquer biso parce que toi les belé ata Joël Mbetenga tcheng à côté nga chuki et to be ke contraire Olympia wapi dossier Olympia ko concert Olympia o to beta 100 000 euros 100 000 plutôt. Ce qui est livre, ce qui est nini. Bete la biso parce que public est là. Na beta ngona nini. Te ko expliquer biso ezaka ndenge nini po yo zo mbongo to zo contrat o pesa ngo moste. Te ba tala ka ezala ndenge nini. To vandi na Congo. OK. Type moko bo arrivenga. Arrivera yo. Non, arrivenga na cerveau na ye. Oyebi na ete so yela ka yo nga yelanga. O vandi boy o rêver figure moko boy mena o mona ngote. OK. Mais jour mosusu o vandi okomona pe filme wana eyaka oui eza bato eyaka oui nga eyaka ok bon type wana revenga yo na kini ye na Londres toyebani te ye na Nigeria ateka pétrole premier personnalité pétrole après président de la République ye Joël Mbetenga yoka bien ozo comprendre ngai ana pe se sauver Joël obi ki na émission sauver Joël à côté trop te ozwana o t'inquiète ya so te na sens nini abe kombo moko na lula déjà ye na mwana moke na yemba nzembu ba yemba ye ozo comprendre na bande na ngo émission so na bosanité OK oyebi ke type wana pasteur oyo ateyaka ye ayo ya na tongo chez pasteur ayo ya pa mondimi na ye mais ayo ka nzembu na biso ouais pasteur ayo ka nzembu na biso magi marité ebili kambo na Isaac Mulenda na Kokotembo ba kama na Belge Gile Makiona bonto be makambo poto vana bango na bagi mongala obi ke passer akota sikona nzembu na biso clip ata on internet tipo na bi muto zo yemba wana tana talai atali so bi obi ke na monaki muto na vision nanga au moins coïncidence na monaki muto na vision nanga muto aza chef na biso ba style na ye eza ba style ya ba chef na biso ninga yemba kazo bouger ba chef na bi wana ba chef na bango ba chef na bango ya tribu na bango
arrière grand-père na ye quoi bato batikeli bango pouvoir na famille sikoyo amoni nga lokola koko na ye ok omoni esalama ayebisi il faut namona moto nakabela koko na nga te fo namona moto esprit na nga esali fo namona ye afo nakufa fo namona ye pasteur abi tomeka koluka babeti na mel bazwi vie baye pa vie basololi vie pa bengi nga ozo comprendre tosololi ke bayo mutu moko oti Nigeria boye abi tokende bana posa bamona yo mais yo soki batuni yo solana bango ke foto kende groupe ok poto presté kuna na Nigeria efongola biso lokwa balingi yo bademande na yo nyonso oloba baosala yango so tokomi kuna yebaki twana mposa tobeta grande salle sola na bango po so babata mbongo todi na totala banigeria bala lokuta bametre mais ayebisi ti bango fo bopele biso babillet caché na biso bon alobai ba 25 000 balles caché na biso ba 25 000 balles bopeye pe babillet bese esala liste asali liste amwa pena billet non visé limité baisi biso babi moto abengisi bino bwana tina visa te bokende boyande bokende Nigeria babeteli biso visa kuna tozwi avion a Nigeria tokomi na Nigeria nakuta baacteur ya film nigérien wana ok oyo basala oyo atyaka balox bapériode wana kwa atyaka balox alelo bano beso de la mort bango bamema bagage na ngai ok to na komi na kiti namoni kaka baacteur ya film nigérien ok père wana moto aproduisaka bango alakisi bango siko ngai baye bazwa babagage na nga bamasa bayebi koko matete bazwi babagage na nga bakende yango nga siko fatigué il fallait qu'il fasse pour voyage à Nigeria elle presque 10 heures du temps. Nascal, banini. Vous comprenez? Faut la phase. Na banga tam soto yemba pour la voir. Na phase na les fatigué na ligne na yemba bien té. Na côté na chambre na phase. Or type on organiser dîner. Organiser dîner. Dîner mo pour nga na sala. OK. Nga sko fatigué, na ibo pesa biso ba chambre pour un hôtel hôtel même ligne. Ana ngo 4 ce qu'on appelle biso hôtel o ya spécial mais nga juna nga chambre ya normal chambre kitoko mais chambre o ba client nyonso bayaka bazwaka na koti na phase prise na ba musicien mais si bon non ba sala dîner bato ba yo ebisa bango ba ebi na bango tete bon ba esi bango ka ordre ba zi bango ba ti bango na ba car na ba garde présidentielle et ba garde présidentielle ba kengela kina ba soda moko na président mboka basoda bakina bavie bakoti bavandi ambiance vion abimi atali boye na za te koko aza te abaya mabe adama te wangai te wan prise moto abete na lisolo ok ocomprendre adama te ayesi bina bango abi motu oyo naozela awa ye te asilika kwa babi te nani azui télévision a fini bouton mire fungwami photo nanga ok batutu bamoni o mesikiti abi ye aza babi aza na hotel abi tokota tokende fona mona ye bakati bakodame na bango kwa nakengeli sikoyo na ba ei wana ya porte wana nakengeli boye namoni prise na bato ebele natie kutu pere yango ka te po ka na nga président oyebi to nafungoli porte namoni siko pere wana ayambi nga asere nga abi nzambe merci aloba na anglais pasteur ainterprété na français abi nzambe merci okokisi rêve na ngai so nakufi sikoyo na akufa bien asimi nga liboko toke inde na restaurant ya hotel
Donc, tant que tu commandes dans un restaurant tel, tu tout pena boy. Et au fou comment? Tout boy. Baguma melana ngai. Prince. Amoni ko na bango. Koko na bango. Mutaleki mfama na bango na pouvoir. C'est non fwa mango. En centre na bango. To koti kuna mbala moko to bandi ko dame. Adama fo ba mise babi apoye ki kolia. Adama fo apporter le misingai abimi na libana apenga $1000. OK. Apenga $1000 nanu. Abi oyo ningoza awa butu ya lelo na lobby osala ba posa na yo. Gila esamba mute baby. Na su $1000 na tina poche. Moi bien que non, makambo changer. Moi bactère ba film nigérien wana. Façon bakena ko lukelanga biloka posa nanga. Ouais, pesa kwa petit. So na bika ke non na weekend na ninte. Boninga ba sepelisanga po ntamsu na opesa rapport. Jour mona senga na bima na ke ko luka ba makambo nanga kande na vivaka. Weekend Nena bimanga mo pena kende quand même webi ka ba posa mso esala yo moko peti. Deji pambila. Vianga zati. Deji pambila. Oh, yo solongo bima fota mbola na basoda o. Na banga mabe. Mais tellement na yebi ke na mboka ngo basi ba fongoli nga ndeni jeza pona ngai. Tokota pena ka, tokoma place mo sikoyo. Eza histoire vrai na ko bomba ngoti. Tokoma place mo na ke luka système mo na salaka. Batu bakima siko bambila wana baso bakangio na masolo ngo il faut pena bani atayo sévèrement mais type wana jour ngo ngane na yande ko libérer vie na ye ouais to na komi siko akimi bambila ba bondeli ye babite yaka soko servir ye te to kokate to vi ba soda ba bondela Joanna chongo paye na bien ça siko $100. Na pesa Joanna $100 na zui babilo ko ndambu mais na linga zo mbongo wana po tosala ki bien te basoda na pena ba na esi basoda na bi moni ye bokanga ka eli surte kokwa lobi baso na zo biso histoire vraie tozongi to koma na 3e jour pour bilembo nanga ya lwa ya Yesu na kimbangu vous comprenez na pesi ba kimbangiste nyoso mbote sika baza 3e jour perona a bengi ngai non tonto sisi ko dame perona ebisinga bi chambre bacho ko vanda kuna te yana peso chambre muso da pesinga chambre numéro 00 chambre o yemoko kaka alalaka na kota na chambre yana na kombo ya nzambe na vana na inter même ligne. Non, même ligne n'a pas été. OK. N'a pas inter 2 semaines. Vous comprenez? N'a pas na ba place à bien. OK. Mais nanu na kutana na chambre lokola ya chambre on a été. Moni na chambre na yeso to ko chango awa to ikoza pe ba chambre ya président. Eloko nyonso ya chambre wana eza na mbeto. Eloko nyonso na douche. Pour comprendre, au moins to continue chambre boy. Biloko nyonso na chambre eza mais chambre eza boy, eza tout droit boy. Au moins na te porte à douche eza api. Mais nyonso eza indiqué na mbeto. Sauf fini bouton eloko bimi. Et la question que oyo douche, oyo télévision, oyo nini, oyo sauf fini boy pas côté télévision mi refungwami. Sauf fini boy pas couleur refungwami et fungwami, au moins peut-être que non, pour qu'il y ait des douches faut kota boy. Ngana mona makambo wana. Tipo le 3e jour à Benga, abina sala nini pona yo. Na sala nini pona yo. Mais réponse ngana pesa e pour réunion to kenanga na prise. Réponse ngana pesa ka prise e bino abi toza. No benga te. Pour les pour ça nga moko te. Pour ça tout le monde. Vérité à la ramoko. Abi toza. Na posa to beta ba sala minene. Mais muta ko financer biso azati lokwa nakutani na yo lelo na ndimi ke to ko beta yango aseki abi oui kozana ba parole moko nyoso zolo batong ba lobelanga non senti que za kilo
donc moto na kutani neza oyo fallait na kutana naye abi na opesa mbongo po kokutana ngai na yo naza béni aux apports ya bénédiction ya bato ebele il fallait nga pena profiter nango OK ye muta timbisanga ke momi to avivaka na ngai abongaka ça va abi moni mwasi nyonso oyo kutana na yo akoka kozala na pasi te bon na comprendre kango te mais tous les momi na vivana ya za vrai OK vrai que son na 500 balles na ozwa ah mais yo moko likemba le baka ba esprit mabe yo moko likemba bande ba chance au kaba yo moko likemba na za nango ya danger nga na za source intéressable ozo comprendre oyebi ke tipango tono ibongo abi il faut na sa ndenge nini nabi oui toi pour to beto Olympia toi pe na ba instrument ya faut li sauter faut tous na ba instrument loko eza danger ngona mususu yo ko sa ilanga na ndenge na yo mais oyo pena na ngo posa yango wana abi Olympia ngo ya la ndenge nini po bobeta wanga na po esi to pangaki tosolaki ke ala ka boy na pese na bi Olympia ikozo biso ba 50,000 dollars abi bon instrument na bien streamer ko zo biso pe 50,000 dollars pour tous instruments qualité abi c'est vrai c'est bon abi ni secrétaire ni yaka na coffre en voiture nous en a combien tipanga abi ba mongo lokale ti ba 80,000 atuni so mususu yo na combien na coffre en voiture na yo voiture to tamboli na ba voiture to tamboli nango yepo abi monta bi boya na mbongo wana ba ina mbongo na zui 100,000 apinga abizwango bosa ba posa na bino azui mbongo so apesinga pan era ke belé waka belé ngai vous comprenez elle est plus de 15,000 balles plus de 15,000 dollars mais tant apesa mbongo wana nga na zui 100,000 wana nebisi type wana na bi non na lobela ote patron na ngai quoi bongo mbongo oyo ko eza ya musala il faut na pesa ngo pa na ye bo ye muto o gérer biso na musala bi oh nga kuna kanisi yonde no bi te muta gérer biso ye atali siko prise abi o gérer ka ndenge nini parce que ya kumu abi bi ke ya mutu munene a compliquer ka yo prise me no abi oui ya compliquer ngai akotika na jeto ezali mbongo ngai nga pena na compliquer ka OK po na bombela ka président na biso ki ngai te vous comprenez na bombela ki ngai te nga na compliquer na 100,000 na pesi à qui des droits vous comprenez na pesi prise jonga kamwa bi na mbongo ndingo zuibo oyebi ke faut opesa ye 10% au salele ni nga kati na linga ete malobe ki ne trop po andolo ba makamba kilo na bino car na tamola on a kin prince muta payela ngai période wana prince a payela nga carte vous comprenez oche no crédit nyonga liboso non la vérité période wana prince a liboso aye bada ki voiture mo foso mama déjà c'est ça période wana prince a payela nga carte mais na linga kite azwa charge trop on dirait c'est l'un et l'autre côté pour déjà koya Nigeria wana yemuta yembisinga na disque ils a déjà loko mbongo tout na zui wana plus de 15,000 wana na opposo na ba concert c'est ça ils a c'est quoi ouais calcul na ya bongo mais ce qui arriva na lobaka makamwa na émission pour yala nini umuso boyo kana tina mutu okoloba peut-être le kamo bo salama vous comprenez vise kana blessaka et trop na likambo mais il faut comprendre nga lelo okolo ba peli kamo salama ko sa jeté moi soko beta li solo oza na regret ya moto okolo ba likambo mala mosala donc la culture pays au mérité en ngote c'est ça mais leti lelo yo tozonga na kilelo
tondo causer te na vie mais obeti Adidas Arena ba bijou masinga ba ebi ba Jim Chibangu vous comprenez tondo causer te na vie mais la bête Adidas Arena quelque part je veux pas longoli ba bien ngoti 100 000 non et c'est le côté non moi je n'ai écouté 100 000 j'en ai expliqué yo oui mais c'est le côté pour la nini et c'est le côté pour au moins de yo yambi ngai boy yambi nga supona wase quoi ben oui les soleils comme non les passé et ça na bomengo moko te a na se ko tsa bisolo la OK bomengo ko tsa bisolo les a motema malamu vous comprenez motema malamu na ngai pe yango est frappé pe prise pour ngana Kiltira tous les chanteurs ya Kiltira oyo tango ba Josi Balongwe c'est moi le motivateur de tous les chanteurs yem to tika le cerveau en plus ezate ke no lingana le cabino kaka mais no lingana le cabino te fubo yeba likambo to sala fona ide nga na ba vérité pour le ba camarade ba Karsini Lozubu yikuta la cousin na ngai OK père na bango oncle na nga so yeba na saki na moté Suzuki et Sigaza Mbote wa vie na ngai ya pale pena ouais non Karsini ba kutinga ngam na laxi bon te na bi eloko Nigeria na monaki et pas la bango monate amone pas Suzuki te ezalaka pas mutu nyonso te maman omoni couleur auto lati ngana o lelo biso to ade makolo mais to lati couleur moko te oso comprendre omoni bato ba olika na mituka so luli kara muninga c'est limité parfois na kolula ya bien so comment quand ça yo pour payer ngo comment péché pour qu'on soit tant au sommet on to ko ça nzamba idaka oti OK nzambe ça peut ça qui oso comprendre te oso mona ngana mouvement makambo na lobaka et na lobango na kosaka te tango tuninga lisolo wa Nigeria so taliba émission na sala o comprend que na lobby mais na lobby parfois na accent ya lelo ouais kala accent kande ya lei bien te po parfois na zana kanda au monde so bobeba ni na moto ce qui yo pour créer garde-fou tam so yebite ya créer qui na garde-fou te OK mais yo ndo cancel quoi sali garde-fou pe po na yo c'est ça ndé na yo comprendre vie pour nazala qui un peu vulgaire ton ando yo quand na vie mais sauf que na mutema na ngana ndo lingata za la bien te wanzamba ebi parce que voiture en ozo asombe la voiture oh bo no bi ba makamnyo so ne poza sala mine mikili oh penante malembe to nazapi na tunika voiture nanu te après retour après tant on a un mouvement tant on ba mikili toye ngata mwe na ba voiture à danger OK vous comprenez pour la prise et là on a lingana ibara ya en plus na palais OK vous comprenez pour la prise vous comprenez na palais te on a fouté la kate ya kishinga na palais gila esa na la fier fort en plus na makila ba champion chef du clan père na biso beta na Anderlet père na biso OK ba vie ba yebi kone esamba bando benge Rino abeta na Imana OK abeta na Anderlet siko raisonner nazala na pas cité kala na muta pas cité ancien modèle tina qui nouveau modèle peut passer en rasu et zalarate chef du clan merci beaucoup alors retourne na poto tu tu dans le sola Braza qu'est-ce qui s'est passé na Braza OK na Braza après ma solo mo ebimaki keo mutu baby bablo bongo te nale na mwasi alors éloigne les gars na Braza parce que on dirait Braza na ba mise belé lora babino hein on dirait non na Braza problème mo côté kuna pe mutu beba ba te na lo ba pena pembe yoka na mwasi na Braza OK na mwasi na Braza mwasi ya normal roi ngabo mwasi normal mwasi na ngasko petit momi na nga yango aza mutu moko apanika batu trop OK bon na ebi lelo ninga zate mais ninga alaki alei so boleki nzila paniquer babenga e bandoki babenga e banini vous comprenez mais nga na oto yebisa OK nga na mutu moko ata na zana ndoki otika kindoki OK nga nakolo ba secret côté pour mokileza ke betaka ya Braza vite fait pour trop moki na na le na mwasi na nga tellement ando pesa batu ba vertige batu ba créer langa likambo ke mwasi nga ala na kisi
bakoma azana mobali moko boy mobali nga koma bimela gile boy na boy tellement période ngo pe na ya nga ba répéter il selon ils ont formé ah ok ils sont formés o e pesi boye donc eloko moko te mutu pe beba te eloko moko te eloko te ya eloko te donc et ça peut letingani na boy no mutamona nga na kwitite ya ulangwa non okomona nga na omela mais ozo c'est le mot na kuti pour jamais non mela ebelé pour na bébé so mutu na nga non ah ok non mela moko ou bien moko na ndambo to deux c'est fini mais ce qu'on voit na bino yo ya boye obike bato be bando kamo net matete bana matete bando kamo bakamwe fort bakamwe komona yo bon bien sûr malgré bo mon pardon je ça sengela bino wana chef Jos a sengela bino ba pardon que a sengi ba pardon pour la mutu no surtout mais quoi na bino boye laki natandi sikoyo problème na yo koloba chef Jos o kasa loko créer polémique bon ancien chef kasi bon la rechecker bon ancien chef Nadi oui okobenga chef oza na raison pour Jos a umela ki na temps la ki chef mais na moment oyo actuel Jos a chef des éclipses éclipse na ba lisusu les éclipses na cascadeur na Kabelo na Kid Padel ah ok donc bino to bancien wana bozonga bango pe bazaka basien mais bande ba petit na biso parce que ba petit ba mo diriger bino ezalaka ok merci na bien président Mboko yo amukola ve Joël Mbetengete oseki enta siko amukolo ya bon à cause ata mukolo dadi mavungu vungule uzo comprendre ke dadi mavungu pa oza mukona uzomona na gi basket oui baza biko uzomona qui basket des continents et longa double commune des continents yo babakisa 0 terre babakisa ba 1000 des continents bato wana ndima teka yo ya poto bamona comme ça linga suka na récompense ba croire na nzambe te quand vitamine sale musana ngo quand vitamine sale musana ngo moni ngai il est samba moni ngai quand vitamine sale expliquer omoni lo nyoso mutaluka na mboka oyo pesa milangai po mutema na ngai ya pembe muto akobombela nga nzela non siko lingolo bani bando pesa monstre 100 000 euros soit $100,000 yango mutema na koma pembe yango pe provocati te bamasa musu bakima oyi bamasa musu tona bona mouvement bakosa prise ok bien tamsu na balaka bateni ya mouvement bakokosa pe prise menga na ye ne loko ekoti po baya okose la vie bato musu misala po baya okose la vie o comprendre ngai si nga na bongo ngai chez prise so aujourd'hui prise na émission tourner gilende na so gilena senga mbongo te banda kota donc na banga moyo na kan vitamine basali eloko te le Salimbula Boni 27 ans mais na 27 ans on a 5 à $10 te ok mais vous avez zeka kasi yango anati na comprendre que zeka za kingandi za pesa nga micro pe na micro me pesa réponse naza su prise ni naza na luka $5 kutu na yebisa ki prise na oloba ngo siko na émission moni concert obetaki mbongo wana ya ofutanga apesa ngo jesaki te faut prise bena achango na poche afuta ta mukanda moko boye o lete senga awa po to banda solola te ok to bandaki ko solola te ayena nga mikili pe mikili yango nini France grand monde beki soit Adidas Arena en plus France États-Unis revarango ok yo zongo je ba créer Tour Eiffel na bango pour na ba rêver France est-ce que France peut créer place mo ba benga Miami si qu'on a la place en haut pardon quoi alors bobeta ki concert na mona grave avancer bazaki le rôle yo juste bien to mona ki Nasdaq nana ni susu chanteur Lisha alakiti Lisha Som ouais yazala ki mususu nani wapi susu chanteur wazara awa Stanford azala ki mais ce qu'on a animation est-ce que loko mo banda ozanga na nini wana te malgré Eclipse
azwaki mwa problème. Non, ezanga inde kaka. Jesaki. Bilongi. Mais musala te. OK. Naninga mabeti. Da bozali na confiance ya cascadeur. Soki moto azalaki anga sa musala na ye o alinga sala. Mais cascadeur to préparaki na niveau que to prépara cascadeur na éclipse na niveau que soki moto azate sa musala. OK. Parce que cascadeur akutene na chance akutena ndekone Bercy. Aussi basangana basangisa déjà esprit yango moni boulot lekika ndenge et elaki ifalaki eleka eleki kitoko. Bon pour na yo moko boulot le gande ni conseil le gande. Chef du clan. Chef du clan. Koko Matete. Chef au gouvernement Kunga. Utiki ajani musika bakote machi susu yo. Te ajani te. Utiki musika. Ajana za vie nanga. Oui. Mais utiki na monde ndule ndesiko ki vient de ala kati. Ouais kasi on non nalingi te opakole mafuta na émission na pakoli te na bakala ndenga ndule et si to koma na biso yoka na bien to potana bokoli to potana pe na bako potana ngo ana leçon ebige oyo anyamane tumba po soki ajani amalimena batu ngane mna malimena yi ozo kompona songi sela batu to na ba revanche. OK. Mais ça vient nga. Ouais. Après akamade bayananga. Ouais. Bango bayambanga na sa vingtaine na wenge kaka nde akanse luka na yobotele sika. Ayambanga ti. Ah OK. Njoka yo zaki non. Non ngene ki na sala musala. Mais zaki non nzela na place na hotel. Ndeki na sala ngaka musala mais ngai opé. OK. To comme na suka, est-ce que aujourd'hui tu as okuta na ba collègues no anciens? Ils vont bigogo, beaucoup tani, non? Te na kutani na bango te. Ben bobengani quand même. Même pas bongai na la chance wana pa na bango te. Ah OK. Babenga nga penate. Bah chaque voyage oyaka babenga nga te. Ah OK. Babenga nga te. Bobo luka bango te non? Non, déjà bango nde. Baebi poto. OK. Baebi njela ouais. Ton biso to ye, ba ye ba ke biso to ça. Baebi kwani ba ozwela. Ndeza ba okutana bango na ba jos, ba nini. Nandinga bana ki pire na bango. Ninga chango. Te ninga chango te, ninga ki pire kaka. OK. Vous comprenez? Nga peso na lendi na za awa ba FBI, ba CDN, ba za ba ngeba lukanga. Ata ba yo kana te na mouvement. OK. Mais ba ngeba lukanga. Ah donc si je comprends bien yo batuno et ça G5 na CDN. Non, batonga na yokuta ba jos, ba batunanga. So na kutaka ba jos na mboka oyo to ana ete. Tunga to sande mo tunga to kutana. OK. Ngaso mabe ali na mouvement na koloba na kanda. Maintenant toi biso ke musicien na simba ke na nzoto te. OK. Po na ko boma eti. Baya basa mo ba sport. OK, merci beaucoup Guila et Samba, merci Nandingo répondre à mon invitation na biso. Je suis livre de tout sauf de rien. Alors Lilobana ezanini? Lilobana no ezana na Rodrigue Vita. Rodrigue Vita wa. Rodrigue Sitemoka. Ngabe le Vita. Ah, il se joue sur comme Vita, ande quoi mon street. OK. Na PCP Alain Vita Mbote PDG, na PCP Mbote Sigo Ali, na PCP ça Vita Mbote. Ouais, Lilo Basuka te mais tout ça na disque auto sala ya mouvement. Dans les bois en plein studio déjà. Na disque auto sala ya mouvement. Bato balingi to se contacter na masolo nde ezalaka ba oluka yo. Ouais. Yo muto pesa ba numéro na boluka dembo. Boluka dembo ya na makambo wa fleur pour fleur asika ezalaka te. Ya kala pesa. To ko sala lipa sika mais nzamba osala sous fleur te donc respecter fleur pour basala ngona nzambe. Donc bato balinga Guila et Samba naza disposé boyi nanga te pour une émission oyo. Oh tangaki Titi Mosengo te, oh tangaki Ashila Lamba te. Émission ezana pour na ba caractère wana te. Mais mutu na pesa mbote makasi. Eza mère na biso. OK. Mère na biso jour mso atalinga yi. Na ko tali na ko tikele ba bilo na déjeuner. Ebsinga na monu couleur oyo ozala na esengo mingi. OK. Avant 3 mois na voyager. On va faire la binote. Chiffre 3. On va faire la binote. On va la mère na biso. Na papa te. Na maman. Ah, okay. So na pena mabe. Na sa mère na biso. OK. Vous comprenez ngana mwana oyo so mama biso ale na makolo te na kokondima na bota makoka.
na kokana mama. OK. Na ninga mabete tous ont propre pour nga père akufi atikanga kala. Ouais. Sikoyo soki mère na biso te. Na ebité sona kene ko fane sika mususu peut-être na gilin ote. OK. Vous comprenez? Na lingaki mingi. Na pesi bana ngambote Daniela Esamba. Na pesi Kiria Mbote. Na pesi Anak Mbote. Pour na ba misato. OK. Na pesi Mbote. Et puis voilà, na vandi Bambote sili. Batu baolo bato kimi. Batu baolo bato kimi. Nengana lo balika. Ponga na bika bo kimi te. Ya mo la tuna yo ke sona exact. Donc batu baolo bato kimi to kimi te. To umoni nde to vanda na Congo. Nde to vandia. O linga bengi ya epe. Nde to vanda na Congo. Nde to vandia. OK. Présent na adresse nanga. Vous comprenez? Présent na adresse nanga. Dans mon temps t'avais pas né. Présent adresse nanga ana numéro leki nanga. Pour leki nanga na mboka oyo. Alo kwa leti ya nanga iki. OK. Akobi ya. Cristobal, Kiwala, Mandangu, na Leli. OK. Vous comprenez? Donc aza vrai conseiller nanga. Donc nazana ye prezi soka moninga ite abengi ye. Ah OK. Abengi Cristobal. Amona na pesi pe Tejimbote, Tejipaka. Na pesi na lobi lisusu Chancel Ipan. Usola nanga vrai trop. Usola nanga vrai trop na pesi vina nga po Ipan na Kini Mbote. Na pesi inspecteur Gilles Alingeti Mbote. Na pesi ambassadeur Emile Ngoika Songo Mbote. Ouais, na pesi pe dread carroulage a weti Mbote na Kini. Na pesi bana mai tout o balinga ngai Gilin Esamba chef du clan Koko Matete. Na zoe sabino ka bomesa na Koko Matete. Na zoe sabino tibo monanga bomona lokwa na siminzete bo edenga na tambola vrai. Pour naza Koko. OK, merci beaucoup. Pe bokanisa te soki Koko azo senga te ba posa na ekoki. Koko alinga bano ba kanise po wazo bénédiction. OK. Vous comprenez? Alingi pamboli. Alingi pamboli luka Koko. OK, Koko. Merci beaucoup donc merci Gilin Esamba. Merci à toi Edino Image pour la réalisation. Merci na batuna surtout balinga biso. Merci. Ba longola ba parti mususu. Te ba longola te. OK. Merci à toi Galor Beke Babi Bola Mweleke Belé donc voilà le sénateur Tobo Sanité Pelé Tanfumu Guy Massamba le directeur Rocky Massamba da Silva donc voilà na Bo Sanité Fadi Ambrosio on est toujours ensemble Christian Shakir na sito okuta na lobby vraiment Bo Sanité. Oui, obi boîte mo bezana à Dijon. À Dijon. Dijon hein. Ah, on habite à Paris. Non, mais ça, puis comme on a et si ba fanel ba betaka. Ah, chez Djonga. Te, chez Djonga te. Ah, Franck Poutou. Ah, mande fois pembe boy. Franck Poutou. Franck, hein? Franck Poutou n'a pas si on botte trop. N'a pas si on botte trop, asa gentil trop. Ouais, Franck Poutou. Ah, n'a pas si pe. Vasti Sumbu. Mille baguettes. Chef d'entreprise. Ouais, n'a pas si pe. Babot facilité. Ouais, na pesi mote na Pati Masakidi. Les Thaïlandais. Les Thaïlandais, oui, na pesi mote na Olga Baby. Na pesi mote na Mathia Kembi. Jean Bébé, na Lyon. Na Papa Aristote, na Lyon. Na pesi mote na Dézamba, na Lyon. Na Oya, na Lyon. Fona Beta, na Lyon. Ba na Lyon, Bozi, la Guinée, Samba. Na linga ba fête et les cas pour les événements. Na ba fête les événements, te fête les danger. OK. Merci beaucoup. Donc, bonne année, salutations à WS Prod du Novembre Tessigozali et Tobo Sanité na Yemoko Félix Oazé ou Monstre d'amour Mukwa Bongo et pourquoi pas JP Diamantino Mabanga ya Talo Tobo Sanité Joe Lili Batombo et pourquoi pas Mokondi Souza Koutou Léon et donc là c'est Bambote Koki Bambote vite les rois vite à Vitom Babi Staff Mobimba ya le roi Vita Victor Blanchard. Pati Masaki les Thaïlandais olinga mabanga ya mwana bakiso déjà boza tellement ébélé. Yuyu Kabwiku. Yuyu Kabwiku moni donc voilà. Mangrama. Même moral donc voilà. On a écouté une émission pour la première fois. Bon, c'était vraiment à s'abonner, bon partager, bon commenter vraiment bon là dessus et donc bon ça toujours awa na Flairmont HD au tigala awa. Ani Dembo. Oui Ani Dembo c'est Dembo wemo. Non Ani Dembo. Ani Dembo mususu. Danseuse na biso. Ah OK.
napesi Chantal Mbote Mazeze napesi su petit na ngai wala munoko oyo petu nani nanu filo amunoko mukie boye ayilobaka trop napesi Mimi Mbote napesi Samantha Mbote napesi Mobini Musu Mbote Jemima napesi Binoto Mbote ayo pesa no ba danseuse Mbote Ils ont le roi te. Ngai père na bango. Ngai na mouvement na biso na père aleki. OK. Leki a vie. Na lo baiki nga mona kuisa vie na terabale. Baba mona na film mama. Cécile. Merci beaucoup, à la prochaine.
Bonne soirée. Merci beaucoup.